Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo. Ngande kola bilo ya Mossi na kombo ya bijoux d'or. Nga mama bijoux d'or na sepeli. Pona koya ko betela bino mwa lisolo moko na uti kotia yango na chaîne nga. Ndeko moko ya mobali na kombo ya Daddy Babmana. Batu mingi ba comprendre te mama bijoux sali voice, mama bijoux tiango na chaîne. Mama bijoux za kwa kize mutu ke mutu ana yibaye mutu ana salela ba vidéo mutu ana salela chantage et puis mama bijoux et où mela ba mikolo mama bijoux eko bimisa yango elo oni ne pousser mama bijoux abimisa yango badeko nga na mokili oyo na ebité soki to kokima wapi to tambola na banani parce que batu mingi bazalaka batu bi babanga na bango ba via ba camaraderie ba via kozana ba camarades batu bi bakoma ko préférer malam na za na mwana moko ya mobali asimbela anga kitunga bune mo boyebika ba jiwana asimbela anga kitunga tamsusu mwa OK Congo za tamsusu na difficulté mto ko sombela au crédit na za na mwana moko ya mobali atisombela anga ba crédit oza posa tamsusu lia mwa taba na za na mwana moko ya mobali ko tinde facile kimimba ngasombeli ngate na ni taba par rapport ya mwana mwasi azalaki na mwana mobali wana na kombo ya Daddy mwana mobali wana na kombo ya Daddy mama bijoux ayeba ndenge nini mama bijoux ayebi Daddy te ndeko moko bweka nde na lobaka mwana peka ya bandal asbenga nga lobi mama bijoux naza na kin nazovanda na ndako ya ba famille nazokoka te donc en tout cas vraiment état que famille kaka parce que toyebani na biso déjà na bandal salanga faveur na mbongo te pesanga place na yo ba auberge na biso ezana matonge na Irebu A37 alobi pesanga place na yo na la ka mois 2 semaines nazaki pa ya mama na ngai kuna kutu mbongo esilinga nazane lokote en tout cas pesanga place na bolingo nzambe nazo ndeko wana kotisa ina chambre moko boye na lobi kende vanda kuna sala ba séjour na o kuna ndeko wana ayaki komemelanga amema ndenge ka ezala ka ke Daddy ngo pa ndeko landalanda ka ndeko wana kosaile ba maki ba nini e kosala ke Daddy ngo te mama ndeko tambo wana ndeko wana ko kele tekela ka ba parfait kozala ka na sima ndeko wana Daddy akobi ko intéresser la moi misala na ngai abosela nga ba vidéo bazo lakisanga tala koto yo ba maso ba kosi yo il fallait ko sala boye il fallait ko zongisa boye na ndeko wana ba ndeko vanda wana o na pesa ki place pendant 2 semaines. Et que ça la qui est Daddy wana na komi komona ki akomi intéressé na misala nanga voyage mo roboye azalaki voyage mo roboye voyage mo après dans de kona longa zonga kipoto rapena ko ça la voyage nanga comme d'habitude Daddy wana abande comment ko zala nangai azokende azozonga ti na ki ko ebisa na lubi ba chambre eza na sima kuna mibale kala na sala ka mo boutique mo roboye kuna na sima ezaki lokola dépôt. Mais pour le moment, biloko wana na longola ngo place wana okoyi ko vanda na wana par rapport au sala bava et vient. Na mona ki est moins intéressant on au sala mo loko botindie azaki na mo rapidité mais déjà bato bande ko ebisanga balobi kombo na ekwalanga a utaki soki na Maroc ayiba batu il paraît kombo na ekwalanga za ba pesa na ndenge moko ya pona makambu soki ya mabia bande ko sala na Maroc. Tellement biso batu mususu tolingaka komona kandi na salaki vidéo mo bona lobi biso ba congolais tozalaka ba kangi mutundoki yo lo bate bakosele makambu basale chantage à lokuta parce que ta mususu tozala toujours kana moi ba doute batu mingi pe ba yebisa kinga ba lobi azala boye kuta inventara batu makambu boye mais moi côté que tu vas inventer makambu ko inventer batu makambu j'étais pas là parce que ngana ye baraki ata lelo o inventer nga likambu ya ko inventer zalaka ya ko inventer likambu soki za ya solo ba lobby peut-être ça la passe mais soki bo inventer na bino on doit se na droit ya ko inventer mutu likambu donc là vraiment est dérangeant na ngati
ni na liboso déjà natinda kaye série moko boye natindi dadi ekwalanga wana voiture dans la Jeep ezaki na problème laki siko tozobongisa voiture et ça laki nazwi mbongo parce que nga na mesana ba masola nga tu bayebi naza na problème na ingénieur moko ingénieur wana pesa ki mbongo assistant asailanga na sima pa to na sima na matongi na iribu A37 na biso tozo sala 3 niveaux na sima 2 niveaux yoza na ba chambre niveau moko ya likolo to tika ngo espace vide hein to yiko sala ka moi boutique moko boye po mama bijeni na ba boutique toro ya munene po na atandaka biloko na nyonso et puis to yiko sala moi nani cuisine ya ba appartement ya batu nyonso tout ezala na ona seme ya sewa netika na ka po na ba travailleur na ngai po na mama et puis na mama na di mais to sala moi cuisine mo ya kitoko lisusu likolo po na bato bazala ba chambre na bango bazala na ba cuisine te ba bénéficier de la cuisine et puis moi terrasse et kozala wana mtoki kozvanda na yo zala bapaya na yo kimi na yo na se au matin kuna likolo ke kovanda donc la pesa ingénieur mbongo nyonso tu ya devis ka ndenge zala la pesa opesi mutu mbonga devis to bandilo na fondation élévation ya se kozala studio moko to benga appartement numéro 8 après to bandi ba chambre likolo. La pesa ingénieur a sali musala a sali fondation a sali banini ingénieur a kende na ye ndenge mongo peka dadi wana série wana tozolinga to bongisa ingénieur a kende na ye mais na nga na tika bango te ingénieur yo poza un jour na to ya ko tia photo na ingénieur muyibi kala mingi te parce que biso to pesa ata yiko sala na zui mani dadi mécanicien qui a même voiture et pas mécanicien ba lobby mécanicien bengi ngai ayebisi campagne dans la voiture ayebisi ngai mbongo to na kosomba eloko baby et puis na mede vraiment zwa mbongo nyonso tu pesa dadi apesi dadi mbongo tout dadi bamana apesi mwana soki ya kitambo donc mwana kitambo la kende tie pas ya grand frère na ye ya dadi pour la quoi si pour na ça quand même la assurance parce que ba ko eleki que le dadi ko sala nga mabete na kende tina famille ya dadi pour na yeba quand même yaya na ye na kutana tina yaya ya dadi pour na ko ba indamo na quand même soki série na ko tika ye na auberge na avandaka et ko sala ke la zombo nyonso tout na pesa dadi kende ko pesa ba mécanicien ba bongsa voiture et ko sala ke dadi akende apesa kaka mbongo ya apesaka mbongo ya eloko o ebebaki azwi mbongo ya main d'œuvre ya ba mécanicien allié koli allié na mbongo voiture ebongati voiture ebongi jour on avandika etikala toujours c'est qu'un jour na neti ba sera ba corona wana avant okende il faut ça la corona ba biloko jour il fallait que ça la corona jour wana il fallait peut-être non ça la corona lelo na voyager lobby voiture ya na mloka voiture zo le kaka na liboso le pango na matongi la voiture zo le kezo zongo dadi ni kambuli ni bofungola on a kutu noto bongisi na sete to sali mo terrasse mo moi malewa to sali wala te liboso zaki na oka abongo na bibo fungola portail beaucoup de sa voiture comment voiture zo le kale o te chauffeur nga ke na ngo suko betsa ngo tour ngabo bon ba yaki na ngo awa ndenge nini kuna ba roda ki ngo te o te ke ko betsa nzoka chauffeur a lobby avant la côte sa voiture na ndako na bino. Oui, bande kolanga, chauffeur a boya koko de sa voiture, chauffeur a lobité, na koko de sa voiture te, ngaka ka mbongo na nga, opesi nga mbongo na maboko, ofungoli portail ya lupango ya soki ya serre na yo ya lobaki na bande ko yebisa ba mécanicien nga na za serre na ye, tema to za biso ka bato to za biso ba chrétien, to za bato bana nzambe, to za toujours ba serre na ba frère. Aloba ay présentant ay bima kune pa ya ba mécanicien wana ki nga na za serre na ye. Avant fungola ceux qui portaient yanda kwa serre na yo pesinga mbongo alenga na koti se libino voiture soko fungoli portail pesinga mbongo te na koti sa voiture yeba ki portail wana fungola ngo pamba na kota te chauffeur bandika ko baluka c'est la pesinga bonga abi OK vanda voiture réseau ya te na bandi siko na ko mona ngo misiki na ko mona ko misusu eza ko misusu normal tingabi ngam tout na ba course lobby funa ko ça examen mais comment voiture ebongi voiture il fallait kota na ndako voiture zo kota te ba mécanicien na epsi dadinga bi dadi awa okola la te il faut voiture na ngai
Oh kasina bimi na landi bango ko bima bimi boya landa bango ngabe oh mwana mobali akiko teka voiture na ngate ba tekelinga voiture te mwana mobali akiminga na voiture ba kiminga na voiture te na bandi ko banga bibalo barake mwana mobali okuna kombo dadi ba mana azala ka assurer te oh asalinga ba voiture te na bandi sko kolanda dadi ba mana wana aveno na yireba mona ngamtali bomati na bandi kolanda ina zaki na mwana musala na ngamoko boye travailleur na ngamoko to bandi kolanda makulu ba 23h soki 30 na bengi ti mutu apesa kanga ye na bengi yenga mutu na yo na bandi ko kanga dadi na bilamba nga voiture na nga tellement menace lekaki lobi kutu na tongo voiture ya kite na kei na zui na mati na moto kutu batu pe bomona nga na moto série mo nazaki na gérante mo be komo na Niclette to jour à liboso nga mama bijou na mata moto na vie na Congo c'était les jours là na lobi bon Niclette c'est mama bijou okoya ko rater makambu na yo soki ya ba test na yo okoya ko rater voyage tokei kaka to signer moto le la voiture on ti siko dadia bimaki soki banda bimaki wana ti na la zongi si voiture na no yemo kwa zongi te voiture pe na ne zongi te na mata moto to kende to sala ba test na to zonga ti na komi ko benga mécanicien o azali awanga biloko la azali pa na yo kanga ye soit téléphone libérer voiture nanga parce qu'il y a besoin non parce qu'il fait que le kotika na aéroport tala na uti kutu déjà na mati déjà na ba moto donc ko ça na luki intervention sur ba tout ba landi dadi tiska dadi azalaki et sali ke ba botoli dadi ba téléphone garçon na simbi téléphone du garçon na a libéra ki voiture aki ko tikela ngal kutu ti voiture na ndako donc déjà likambo dadi asalanga na donc ce qui ezaka ke bolingo ka ya batute mais tam suna ngena lapa parce que ba c'est on a pe na lapa qui est allez na yaki kozonga na ngape poto après et c'est ce que loko nini wana komelinga kokoma komelinga boyenga na yebisa na bi adadi vraiment kozala na yo je me sentais vraiment bien mais comment kokozala boye comment kokozala bote c'est ruta soko yetu penza na komema otie pa grand frère na ngai pona oyeba nane omona kina koki kosala o mabete tala kaka nazaki na problème à mwana il fallait ngabuzaki na problème à mwana il fallait me dire il fallait oloba na ngato luka solution mususu mbongo nga na pesi yo kene ko bongisela nga voiture okay yo sombi d'abord ba pièce bio pour ko pesa main d'œuvre ba tala makambo salinga et que toi ko bongisa to bongisi le voyage mususu pe ko zonga na aéroport après comme moi nga lo ba so déjà mutu senga pardon moi na bossa na ka to ata ko to ba lo ba ke ko limbisa mutiza ko bossa na likambo te mais na limbisaka ne fils que ka mutu so ka reconnaître ma bena ye en tout cas pour nga ici là ka le ko la reconnaître ki ma bena ye en tout cas to so ki chemin mususu to bandi ko sa chemin nga na ye chemin la biso c'était quoi to vanda na iribu na mema e pa place nyonso tout am mususu na sala na moi terrain ayebi à part wana na bande ko meme na bilangalanga à part ne bande ko tikanga na ba course mo bande ko sala nango ko sala course mo be na auditorat na bande ko sala na ye à part wana c'est fini na ndenge na yaki ko somba ndako na ngala sele o ekoti ba problème il était avec moi ndenge tozo kende na biso soki ko somba soki to ndenge ko kende na biso na ba ferme na ngakuna nane na luli place wana ndenge to kitina to zalaki na ye ndenge batu wana ba yaki ba ko présenter biso terrain il était là nane mutu wana landa kinga landaku ngala kiko pe na kiko na pesi mutu wana mbongo ye papa wana tambola wana ba document déjà basi ba koma basi mutu mukolo na héritier ya place wana sa sala ba signature bilo ka si bo pesi mbongo ba bimise ni ba papier c'est déjà écrit donc il était là à part wana la mema sous place mususu te kaka ye papa wana na somba anda ko pa na ye tellement aza mutu mo na ye baka depuis na Allemagne papa wana aya benga biso 2 fois na bande ko zala kaka na ye parce que na linga ko zala na papa wana ensemble peut-être biso mi balete na bande ko zala kaka na ye to kende ti to lia soki maboke place ni parce que
on se connaît. Et tant que ba frère quand na lobi ba frère na ba sœur. Surtout côté na mboka mupaya to yeba na quelque part. Pourquoi pas to vanda to lia tam sous liboke na esprit a bien na idée ma bête. To zbalo zakana dadi wana. À part wana je sais pas sur place musuzu ni nezala susu ya mabe na mema dadi na tikala mema esika mo ma bête parce que na nga biju mama biju na lobana na lobana mokili na zana sécurité. Eza ba mususu ba vanda na ba secret minene ba ya minene na mtema azobo tata mususu na mobali bana bazala ya moi bana na bazala tata mususu na mobali wana te quel secret kaza na secret na ko vanda la secret mo tenga za na secret mala makamna nga boye bana bino secret ni ngo to vanda to tambola na mama biju na yebi ba secret na obimisa to bimise panza mokili panzi mokili menga mono panza na te parce que nazala na secret tam super yo mtu kanisa ke panza mokili panza pe mokili te mokili zaka ndenge zalaka donc na yaki ko bosana na ndenge na yaki ko somba terrain wana et puis terrain wana mukolo terrain wana potanga buzoba moko likambo moko ebima na niveau internet po yesango grave po ya bima na succès il faut le baka ke oui na andima ke ko salaire na bijou ke oui azalaki copine na ngai ona lingaki ye n'importe quoi mobala loba buzo ba boite mobala soso bozo mona mobala zo loba buzo ba mo et puis on marié so ça la moi si chantage c'est que mutune ça la madame te ba on marié kutunde ba linga makambo e bimate parce que za on marié so ça la moi si chantage na munoko c'est que on marié wana au banga basi na été on marié za la sage. Parce que ça a bassi comme chantage. Pourquoi? Ce que banga bassi na. Donc makambo yeko bima o marina lié papa wala lobi bon c'est mieux que tout. Le kola moi la moi ça somba ki ndaku na maboko na nga na profiter tam suna likambo na kangaye ce qui ba papier ndaku. Ba papier ndaku te mena kangaye ndaku parce que moi j'ai tous les documents. Dans un document na nga original. Après et que ça là que dadi moi là voilà avant que tout comme déjà na problème là moi la mobile wana na tinda ki dadi dans ferme dadi ke ko futa batu ya na ferme kuna et ça li que dadi a futa na batu na ferme ta c'est ça batu mboka na misala ya ofele et puis après avec au téléphone ya mutu mboka moko alobi na ke ko charger le on na ke ko charger kuna et puis na ke ko sola na maman bijou bien parce que réseau za bien te maman bijou pe ça ba ki sa bambongo pa pe simbongo ko katenzo ka moi nga côté ya mbongo surtout ba medevre ya batu surtout ba travailler na ba yebi so na kakoli peut-être na kakoli mais il faut na pe sombongo na nga pe sa mbongo medevre na mbongo devi mbala moko devi ndi na kakola akutute nga pesa mbongo medevre na pesi devine nyonso donc batomboka na pesa ba mbongo na bango tout na pesa ke pa dadi akende alia mbongo batomboka yiba téléphone na batomboka après d'abord et pas dans la place bande ko lala bande ko na fungola ya moi comptoir mo botonde na bande ko stocker ba parfait na kati to pesa ka fia boutique sur ba parfait am ça 100 pièces kokana to zota msusu 5 10 to pesi fiwana le reste ils en étaient de la dépôt ce cas silisi nda sengi siko biloko fiwana silaki mais dadi ali ko pesa ba marchandise donc après non il faut passer là ba inventaire parce que position ya comptoir mo kolom susu ba travailler na ba mama bijou comptoir o de ba boujaka yango après na ko luka technique il faut passer là inventaire. Bon ça la inventaire yona la fille azaki wada ote ya bia bungisa kaina ezomona na tenga bia OK tema kaina nga izala déjà na maboko ya mutu mususu na sala na inventaire lelo bambula na bambula ça fait au moins 5 à 7 ans na zala na diedo wana zali cameraman nga asala rapé ba asala aidaka nga pe na ba inventaire nga bidiedo kitakuna kene ko sala na dadi na la fille je sais pas la fille wana sozaki tourne ezaki komboni kombo la fille ezoki banga. La fille a zappé les sous-soutés. Bado benga e Cindy Lekier. Oui. Bon que le ça là ba inventaire. Et que ça là qui ali dadi kima parce que
asilisa na ye basilisa baparfum tout donc abimaka na ye na baparfum baclient na nga mosusu batémoigne o mama bijou mwa client mosusu ebisa mama bijou nga bande komona na ngai mais batikala koloba te donc dadi asilisanga bapanini nyonso tu nazwa nasalela famille na ye nasalela famille ya dadi nini babengaka ngo nini liste ya biloko na nga nyonso to dadi abungisa na bacostume kutu abimisa et puis nini lisusu na meme na famille ya dadi na bambongo natindela bango na bavideo bato ya mboka bazoloba mpona bapesa nga bambongo wana nga napesa bato ya mboka nasala vraiment démarche moko na ndenge moko ya kimia mais ti lelo badoci balobaka bisiete ti lelo mutu moko te abuja ezala ba misusu kutu baloba na nga nasala na ngai nasala na ye oyo nga nalingi parce que balemba ye na makambo na ye wana donc après dadi ayibi ngai d'abord bambonga bilanga dadi ayibi ngai baparfum dadi ake siko kokota lisusu na groupe ya bato moko boye tant baluki bamoni ke oui babi bon dadi mutatambola na bijou se to lukiye se to futie mbongo asalela bijou ba video ekonuire bijou ekosilisa bijou tika tosala bitozongisa bakomo tinda dadi abandosela nga ba video ezongi temanga za mutu abuzoba te nasi bato pele bamonda na baome bato batindela nga baleki mibale te ondirait ka mutu moko mutu abande kosigner kotindela nga ba video Monsieur Moutonga tindelinga na yebisa ka buzoba et puis les cambo ya ba vidéo on a vendu nango ba inane même na 2 ans kutu ta la maîtrise ba vidéo mais na zo ba vidéo na nyo surtout na luka ba avocat na pesa ba ngabi mwana mobalo mukona ozoyer et si quand la qui s'en place to samba siko na ba vidéo wana nini a confirmanga kinga na bizalaka mwasi ya tata wana oyo na somba ndako epana ye alobi tenga bande ko envier libala ya tata wana pona na boma libala ya tata wana donc la vidéo aloba a confirmer ba tout que oui mama bijou zaki moi ça tata wana donc tata wana pe azana parmi bato batinda dadi aloba n'importe quoi donc yebo kazo ndima biloba bongo loba ke bijou zaki moi sinanga ta iye donc à ça la pe ba témoin bijou mtondo tinda ngai na sala soki ba commentaire bijou mtulikambo mo ibena alman eza bijou mtu asala yango kutunga na bijou to sito kende ko samba na ye siko yuzo ko so samba na mutu ya so bakangi ko la kisa ba place to samba na yoti il faut ba place to samba ezala quand même to samba c'est que dossier na pisa quelque part oyeb sanga to samba place mais to samba bo to lukana ba jijango hein donc makambo aloba nyonso tu ya ko inventer baby sa penza réputation na bato bakanzaki réputation mutebe ba na bo nzoka nga kutu esalanga eloko te mais tellement lokola na yo kaka akanda ke mutu oyo na lesa na loja ye inane na ndako nanga afuta maïta afuta courante na donc akoma ekutu kozoba pourcentage ba masanga soki basali ba inventaire masanga ba katele moi pourcentage pour na azala kala moi un petit rien nenga zo vanda na ndako nanga et puis nini lisusu so ina keiki nazalaka na ye kolia na ye komela na ye mwana mobali oyo na opese kututa msusu babiloko asali ta msusu maki akia kalingi ta msusu musuni tala bafuti mbongo pois a salir nga donc kompe bakoke kopesa mbongo bomanga telanga poison yango makambo bon ekoma osela nga mutu parce nga bita msusu mwana mobali oyo apesa kanga ye moko ayebi pourquoi parce que bango babundisa nga quelque part na mopandi na bango aita msusu ye moko ayebi pourquoi pesa nga dadi ba mana wana pona yebi ke un jour bakoki ko utiliser ka dadi wana bomangai donc yango ala na lobaka ke na otika dadi te na otika ka dadi te ata mokolo moko te na ote kotiela bino ba vidéo na ye oyo asala na kanga volume mais j'ai na lobi ke un jour nga na obimisa ba volume wana parce que j'ai rien à foutre nazana eloko kuto banga na kati ya vidéo wana te parce que tout c'est nyonso te le banga na kati ya vidéo wana donc yango wana na 8 mois temps ya osela bino bande ko moi vidéo parce que depuis wana na osaka na makambo belé na lobaki il faut avant na koki kotika ka vidéo wana dans le vide te fonga mona bima parce que d'ailleurs oyebisa bino bande ko nanga elo ni netinda kinga na sala ba voice wana pona kokotisa na chaîne mais mokili oyo
na éviter ce tozana nani et puis na yebi pété les sous soki tout ça la rasus bola muté parce que quelque part tout ça la bola mezo memela rabisoka toujours mabe donc ka bato tamso ko sunga bango ka bango ande boya pona ko timola libulu pona yokufa ka bato na bango ande boya obanda ko telemela yo ko ya ko bet ko tia libaya na yo mais ba éviter ce bon ba tia libaya yo ko ya na libende parce que nzambe a pambola ka biso ba auto sito sala bolamu retour na bango basalaka donc ya ko nuire biso ba lingata biso ba sala ba chantage nzambe afuta bango ka quelque chose ya ndenge wana biso ba auto sala déjà bolamu nzambe pambola biso toujours parce que nga penza donc na lobana za kanzeta mbilo kati koto na koli na okati koto na koli koto mwana mobala na ndako eza na ba problème ngana ye to samba tina lelo moi je laisse pas parce que je payé na ba document na tout donc narcotique tena zana donc to zanga na ye tina lelo to zo samba et puis na simaka ya ndako na mama bijo sa sombi sous 2 terrains donc ba mbongo pe na sina BBC ya ba avocat et kokoza sous ya 2 terrains donc il y a rien oyo mutoroyi kubanga na mokili parce que nzambe moko yebi ozana problème ibo azo peso pe ba mbongo azo peso pe makoki poko ko se défendre ya wonga na luba parce que mbongo to luka ngo na mokili parce que soko zui yango et dès on a pas problème autozana donc to bando to foot ba avocat même pendant 10 ans moi je vais pas être fatigué na lingi bino mingi bozala toujours na bido TV bozala jamais d'ici olingo kende Congo na olingo kende vacances na kin tous en auberge na biso eza na matonge na Iripo A37 à partir de $15 seulement okozwa place na yo ya kolala biso tous wana pona ba diaspora mama bijou kala mingi te na bana kosia kosaila bino ba vidéo soko ligi peut-être ozwa locataire avant comment okoko sala soko lingo somba ndaku comment démarche nino koki ko sala soki olingo somba terrain olingo sala faire mais pona kofungula kaka ba diaspora moi ba idée parce que na monde oyo to umeli na kati to yebi moi mingi botala ba publicité na biso libéro na nga téléphone ezawana olingo kende congé na kin contacter mama bijou na numéro wana benganga ou la réservation à place na yo okozala jamais d'ici adresse na ya adresse qu'on a ba vacances ezakaka moko na matonge na Iribu A37 ozala malamu donc au foot ndako na ona prier bien ozala ba séjour na okitoko to na problème à maïté to na problème à couranté to na problème donc sécurité eza assuré nini lisusu ya malamu o fatibe to so la biso ça penza venu na biso bazo renouveler lisusu makadam ya kitoko parce que ça venu moi bien ya munene ba mbouteillage wana zala kana ba voiture lisusu et doucement na matonge ekendeke ba ville donc côté na biso transport kitoko ozana donc transport ka boko comme ville donc biso to vraiment na centre ville donc c'est ça et puis ba oti la biso makadam na venu wana bandako côté kunezo koma lisusu to ya cher ya kosakana te opesa lisusu ko ba avenir na biso Lupemba mama bijou apesi Lupemba na avenir wana papa Tshisekedi notre président azo tela biso makadam donc deux fois te ota ba publicité na biso et puis to bobenga mama bijou solo la na très bien kana mbongo za nango ya muke mama bijou akozwa tozana chambre à pamba tozana chambre salon cuisine tozana 2 chambres salon cuisine utala ba publicité et puis tokutani mbala sima na lobi dadi ba mana mkono kanga yo ozaki na ndako mobe na bandal et puis ndako ba bomba kiyo ba yebi kozala na problème na ngai mais ba nzimi ko bomba yo tala mokili ndenge za mabe donc mais nzambe na yo oyo sambelaka atosala ba tu mabe mais mu jour wana aokela kyo mawa kende ko lukola ndako mobe na bandal na kita na ba jeep ba soda mais so na zwa kiyo dadi ba soda na modèle ngeba ba lo beto kana katikati ya voiture tito koma peut-être ba ngeba buko ba côté mais na yebiso ka ke un jour 99 jours eza yo un jour ngana ozwa yo na lobaki na omukolo linga ngana tika yo kinaza skanda na we sila
bima sala vidéo senga pardon ya makambo yo salanga surtout oselanga ba vidéo o mama Bijou azala innocente. Oui, combien de personnes ba finganga, oui, combien de personnes ba lobelanga ma be na ba vidéo wana, oui, combien de personnes otamsu ba sekanga. Mais ko finga la bango ezara on est fêté. Oui, combien de personnes ba lobelanga ba sailanga ba prière ba kanisa ba vidéo wana c'est moi qui a fait ça. Ba prière na ba malédiction na bango ezona ngonga te. Hein? Donc ça la vidéo senga pardon. Et puis nous avons besoin de yeba ba nani batinda yo ba futa yo mbongo na mutu moko ou bien combien de personnes parce que ngana yebi mutu moko wana azali na yebi mwana mwasi moko wana azali na yebi mwana mobali moko wana azana kati na yebi lisusu mutu wana lisusu to bakata 5 personnes sur 5 wana 3 moko wana ozanga te. Donc nzamba za nzambe un jour vérité koyebana et puis tant vérité koyebana naza toujours na kimia parce que nazala toujours na kimia naza femme forte beaucoup ya 10 ans waya donc naza ya nzambe donc c'est ça dadi ba mana mkono kanga yo olapa yo moko yebite oyebiti nazala na ba relation makasi nazala na ba relation oui nga nazala na ba relation makasi. Hein? Dadi ba mano yebiti na zana ba relation makasi. OK lelo na ko senga bango aide. Na ko senga bango penza aide. Ba tiela yo penza ba to kanga yo dans tous les 4 coins ya ba commune ya Congo. Ce pe na ligne na ko banda ko lancer déjà ba photo na partout. To banda ko sala recherche na yo mais na omono zana oka eloko na omono zana oka mukebo parce que na yebi ke un jour na ozwa utambola loka na babanda luana ozaka zinga zozo musika te et puis batu na baza même pas baza même na capacité ya okimiso musika cela linga que pesa ba bimiso ata banda mbuko kindi mais ata libanda mbuko na ozwa yo parce que ozana ba vidéo na yo plainte na nga penze evanda ozana France na yebi mbuko ozana oya na nikuta comme so France wana Belgique mboko za na koya na ba vidéo nanga ozana mboka yo soto ozana koya nazara na visa indéterminé na kati ya Deutschland mboka yo soto ozana na koya na ba preuve nanga na bimwa mobalo ba vidéo asalelanga moi je vais c'est makambo aloba na kati ya vidéo aye bisanga soki likambo moko ata moko ezaki ya solo ezana kati et puis soki ezaki ya solo la ça ba preuve to kende ko samba la ki sa place ni to sambaki partout esikozali okokende so na yebi na koya dadi ba mana na koya do ba tiao peza na erreur na lobi les seules solutions we ko kuzongisa opeka ka mpe parce que batono basi ba pesa mbongo liati mutu asali okop osali mutu cop hein osali la ki bango cop après so lobi na lembi na ngai bokosa ki ngai mbongo na bino pe na sina lia bokelo sika monte bango ba na place au fundo te parce que bino na bango bo travailler ou ba benga ngo bo sala nini moko ya malamu to leta ko kipi ko kanga bango ba na place au tiao te za la so mutu na zaki mukonzi so ke mtatinda ki ala place au tiao te mais ngana na place au tiao parce que na zaka innocente puis na za ba vidéo na odati na ozwayo ota ba publicité et puis to kutani malasima o mutu aye bakanga tenga na za mama Bijou mère de famille femme d'affaires depuis bon moana donc mama Bijou umela lisusu na poto to ya penza bana mike na poto to koli na poto donc na lingi bino mingi ba publicité yango merci. Bonsoir à la famille mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pesa la manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe salle à manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine
benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Appartement numéro 7 yango ya. Moi véranda awa, okotia moi deux kiti. Moi balcon yango yango ya appartement numéro 7. À ce jour na bino nyonso tout. Na maboko mama bijou, mama bijou le bi contacter nga sala réservation appartement oyo. Okozala jamais d'ici. Awa kiti ya 2 personnes okotia moi kiti ya 2 personnes. Salon mususu peza na mopanzi salon yango ye. Salon yango. Bomoni ndenge eza ti kuna tokoki kovanda na bino appartement na biso tu ezali eza mpona bino eza na ba $15 soki oye kowumela tozwaka ngo na $10 appartement numéro 4 yango moto azali numéro 3 moto azali et puis numéro 5 yango wana suka moto azali bye. Oui, appartement numéro 7 appartement numéro 7 na biso yango yo. On a déjà le bibiso andi makambo, biso andi musala quoi. Appartement numéro 7, c'est le baka, chambre simple Chambre la biso za lit à 2 personnes. Appartement la biso bomoning eza propre makasi OK. Appartement où on a ma séjour ya ebele. Yaka na $15 à pamba. Donc un bon meublé te quoi. Pour ta toilette na ndenge za propre. Bomoni bomoni toilette nango. Avec $15 à Pamba, ce que ça a plus de 3 mois. À partir de 3 mois, on peut sa maman bijou kaka $15. Moins de 3 mois, on peut ça $20. Mais kobanga na ote maman bijou solara bien quoi. Quand on a bon on a moké ya kanango. Tokozwa appartement numéro 7. Na biso yango yo. Maman bijou bien ndesuka. Ma lit les na kati ya chambre pardon. Benga mama bijou sala réservation à chambre na yo oyo. Okozala jamais d'ici appartement numéro 7. Ezala na moi. Na bima libanda na laksabino moi. Na laksabino moi véranda ici kokoki ko vanda. Merci. Appartement numéro 5 c'est ça. Appartement numéro 5 Oh maman déjà le baka na moka ta chambre simple La chambre la biso simple, la chambre moko ya monene. Chambre la biso simple ya ngoyo. Chambre la biso simple toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur ya wana. Toza na frigo. Mbetu na biso ya ngoyo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour bolingi boko ta 3 kakabino parce que espace eza monene tokoki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso eza très propre, eza très classe. Maman déjà le but, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino, pour la bossa la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam un appartement na biso. Appartement bidor, bijou d'or. Eza na matonge na Irebu A37, où eza chambre simple, toza rappelle na ba chambre salon cuisine, toza pe na 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le but bon confier na biso. Beaucoup zala jamais d'ici. Surtout kitoko. Contactenga na numéro ekobima wana. Benga mama bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezala toujours occupée. Appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres. Toza na porte moko eza caché to bomba yango. To fungola et puis to koti na chambre, salon, cuisine. Oyo ebimaka chambre simple eza na $20.
Soko lingi complet na onyo surtout na tokende na ba 50 dollars chaque jour. Mais maman bijou le biko banga prité benganga au la réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi. Appartement ozo mona ya 20 dollars. Soko la partie à ba 3 mois 90 jours. Soko zola on a 15 dollars par jour na appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24 h 24 heures. Bye.